Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino Buyukiti Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo karata kate ya on a bien yo Jimmy Mukende Oumela KNB Kin eleki partout rien à dire toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kutanango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape, te sokute nango check au Vandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon début de week-end na Blandinho sa magazine Kinshasa na biso je continue toujours à informer bino. Mais qu'on peut savoir la vraie réalité à Kinshasa. Pour l'édition de Bisso ya Mokolo Alelo, na 44e réunion à Conseil de ministres. Chaque vendredi, comme d'habitude, et l'ongo na Mokondi Amboka, Félix Antoine Tshisekedi, pena premier ministre au évalue la situation sociale, sécuritaire et économique Yamboka, Bokozwa compte rendu en go Mokolo Alobi samedi 15 août 2020. 48 heures après réouverture, il y a l'église générale de Kassongwa, Betisete, sur la geste barrière après réunion, où Yazalaki Nango n'a pas représenté à l'église. Tosoya bango malamu na boyokani ke bakotosa ba mesures nyonso ya port correct obligatoire ya masque makamodisation physique makambo ya lavage ya maboko ou bien ba prise ya température et puis soki ba moni ke église espace ezate ba esengeli ba kende pa bourgmestre apesa bango autorisation pour baza libanda oyo mosusu ezali makambo etali makelele ya ko nuisance sonore pour ba voisin batongisa mate wana pour faire respecter Kamibeko. Bako tosa, olingo tia volume no tia muke, soko tia ebele police akoya abotoli babafu. Mais dimanche police akozala, mais akozala na tenité, akozala tenue civile pour tout tongisa batute, to mamuso le kanakati, police akofilmer na mail na biso, soki ke pasteur songolo para tosa kite, to ko benga yesu ko na salle, amona ye moko mbeba salaki comme ça pour bato sa Mbeko. Honorable Jean-Marc Abound, président AI, il y a UDPS à Salaki descente na Kinshasa pour la côté la évolution à Misala na route de la paix. Ayambamaki lokola roi na population na ye ya Kisenso élu ya Moamba président AI ya Union pour le développement et le progrès social UDPS na Mukuse Jean-Marc Kabound a salaki descente mercredi oyo 12 août 2020 na route de la paix na commune ya Kisenso na circonscription na ye ya Moamba esika a fiakola batufimbu na élection ya décembre 2018 pour na kota la évolution ya misala ndenge ezokende na nzela oyo. Lors de la campagne électorale il y a 2018, Jean-Marc Kabound a promis qui na population ya côté Oyoke a s'investir pour la réhabilitation ya nzela oyo po et bebaki makasi kutu et komaki déjà ko créer ba érosion na pont matete. Jean-Marc Kabound a créé qui marche, c'est-à-dire patenge ti awa na place petit pont Bikanga pona awa pe alandela nanu évolution ya misala oyo société Kadi construction ezali ko sala pe ezali supervisé na OVD. Après ba échange na ba ingénieur Jean-Marc Kabound
asolola kina bana na ye kiseso pona ko yebisa bango ete asalaka politique ya démagogie ye na monoko na ye vérité de vérité. Je me suis investi pour na balabalo et Salema. Kutu chaque chef de l'État a comment kobenga balabalo balabala na yoana parce que mikolo nyonso tozaki okutana na ye nazaka ko rappeler mes présidents balabala na sala yango à force ya ko rappeler a communication na lobia yo pona balabala no yoana vraiment c'est à dire que na esengo mingi mais na constaté que ba prévoir ba collecteur te na ko solo la na DG à OVD pour que s'il faut que basa la venant na contrat pour basa la ba collecteur et mes maman itina Djili donc naza ne sengo mingi bien que nzele silina noté toko continuer kaka pour que nzela ici là d'ailleurs nazaki ko chaque fois que nazaki ko ya awa nazaki ko lobanzelo ezali vraiment chemin à calvaire na lingi dans une année et bonga penza comme balabala malamu oyo population ezoleka ezane ngwana te. Merci beaucoup nazongi botikala na kimia nzambe population ya Kisenso na esengo ya komona eli na bango oyo a prometaka pe lelo a réaliser balobi banda makambo ya politique oyo nanu bamona politicien ya sincère boité moni likambo eza ya kokamwa te mayeye moko kabunda aloba tango azosala propagande alobi soki bino na Kisenso bolekisingana koma député nzela oyo ekosala nini ekosalema mena tomoni yango kimona meso yango bongo toloba lisusu baoyo wana nyonso toza boye tobotama awa na commune ya Kisenso papa na tomona nono princité banda tobotama Jama Kabunda alekaki awa aisaki biso nzela si obema tete kwende tokemona presse ba député mususu bango bazaka ko tokosala ba député ba projet mais ye alobaki yango babwaki libanga batongi nzele salami yango yo salama toza besoin biselo wa gare centrale et que narati lemba imbu ti gare centrale toboy tunnel tolingi nzela penda débis à transco ngabu na ngabu ozi bisu kuna komi na ville sans problème. Le problème est ça auto vivre na commune à biso banda indépendance mama biso botoma awa non nzeme salamate on a Kisenso toza ba fumu a Kisenso toza ba président baloba tozwa restant mon côté mais papa au Jean-Marc première fois na ye awa a promettre biso que tozwa nzela to moni nzela on est déjà récite na bango na 2023 na Kisenso papa Jean-Marc to assuré yo oza na 100% na yo ya bavo awa okolongwa combattre au lobby to moni be fait. Nous sommes très ravis de l'accueillir ici présent. Il nous a promis réellement qu'on va faire cette route et il y a maintenant l'accomplissement. Nous sommes très ravis de cela. En tout cas, que Dieu bénisse notre président, le président Fatou Béton, pour tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Nzela oyo soki esili eko faciliter population ya contrée oyo bas approvisionner na ba produit ya première nécessité oyo eko banda ko wuta na Congo central pona koleka awa po ele sape Kinshasa. En tout cas, Eli ya Moamba, Jean-Marc Kabunda musala kitoko Kinshasa, elle est partout. Na cadre ya kodimine to ya chômage na RDC pe kosunga jeunesse IDPS Kibasa elongo na ba partenaire na ye ba forma ki jeunesse ya Ngalema na kolakisa bango misala ya ndenge na ndenge bolanda na souci bazala kanango ya ko encadrer jeunesse congolaise pe ko installer IDPS Kibasa na ba nyonso ya ville ya Kinshasa. Fondation Modeste Belanga en collaboration na Asbel AJVC Oyo et Kumba Makanande ko Caleb Kankou ba procédaki na remise ya ba brevet na ba participant ya session ya formation gratuite Oyo ba zwaki et sika wapi ba lakisaki na bandeko Oyo ndenge nini ba salaka localement eau de javel, mayonnaise, miliki Oyo basali à base de soja pe biloko ebele ya ndenge na ndenge.
awa tozali na salle polyvalente ya Institut Lukunga 2 na commune ya Ngalema. Ba cri de joie pe banzembo ezalaki au rendez-vous pour na kolakisa esengo. Ba participant bazalaki nango ya koyeba oyo nyonso ba yekoli awa grâce ya bandeko ya UDPS Kibasa na ba partenaire na ye Fondation Modeste Belanga PASBEL AJVC oyo bazali derrière vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali ya ko réduire taux ya chômage na République démocratique du Congo pe kosunga population à se prendre en charge. Sentiment et satisfaction d'un travail bien accompli et zalaki na minoko ya bankadre pour na bango formation oyo et salami avec succès. Une séance de formation sur la fabrication de beaucoup de choses, mais nous comptons faire ça dans toute la ville-province de Kinshasa. Nous remercions tous les participants, tous ceux qui ont accepté de participer à cette formation. Mais nous pensons que cette formation n'est pas la dernière formation. Nous comptons aller partout. En fait, on a été intéressé de la grande vision, celle de la formation à l'autoprise en charge. Donc c'était dans ce cadre-là que la Fondation Modeste a eu l'initiative de pouvoir mettre en place ces projets et puis passer à l'exécution. Donc on a travaillé, il y a eu 3 structures mobilisées quant à ce. Nous avons l'UDPS Kibasa, la Fondation Modeste et l'ASBEL AJVC. On a commencé cette formation du 3 au 8. C'est aujourd'hui qu'on vient de conclure, de clore à ces assises, à ces grands projets. Donc la formation a été sanctionnée, bien évidemment, d'un brevet qui peut faire valoir ce que de droit. Nasuka ya cérémonie yango, président interfédéral ya Kinshasa, ya UDPS Kibasa, Dieudonné Moba, a encouragé qui ba initiateur ya idée oyo pour ekosunga population ko lutter contre la pauvreté na mboka na biso. Pour qu'un pays puisse avoir son envol, je pense que c'est les ONG. Et c'est ce que nous allons demander. Donc mes impressions, mes sentiments, c'est de remercier primo les organisateurs. Je demanderai peut-être non à toutes les jeunes mamans de ce coin ou les jeunes filles d'adhérer à la fondation. Kaka ndenge balobaka na slogan na bango, pas une parcelle sans UDPS Kibasa, Fondation Modeste Belanga, balobi bakosuka wana te, ba session mususu ezali koya pe na ba commune mususu ya ville ya Kinshasa, pona nini te na ba province ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Formateur, si à moi aussi. Betesco alobi ki akotika bakinoa te asali bango lisusu kaye yao pe stilo simba o ezotekama partout pe na talo malamu. Betesco toujours na souci ya kosunga peuple congolais et surtout que classe ezongi donc ba memeli bino ba kaye ya qualité supérieure pe ba stilo simba pona kosunga bana na période scolaire oyo. Ba kaye ya o ya Betesco yango yeye déjà sur le marché o ezali cartonné tozana aligné na quadrillé donc ça A5 bakaye registre yango eza ligne quadrillé ya kana magasin Betesco na Zandu okuta bakaye nyusu tu ezali ya 100 feuilles quadrillé ligne ya 48 feuilles quadrillé ligne ya 24 feuilles quadrillé ligne ya 12 feuilles quadrillé ligne na bakaye registre nyonso ya qualité malamu ya A4 na A5 tobo sanaté tozala ba stylo simba yali stylo mungo to kuwe isi yango ozu yango yango ezokoma. Vraiment Betesco musungi ya mboka somba bakaye na ba stylo oyo partout na République démocratique du Congo mobimba pe na moins cher. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimou Kenzi a dévoilé programme ya Sika coaching na Lingala pour l'encadrement et jeunesse bolanda kango chaque jour na 21h juste na chaîne YouTube Jimou Kenzi les coach. La séance oyo est plus pour vous motiver, vous booster et puis pour contribuer à développement personnel à bino. Souci nangai est allé au changer manière de voir les choses, au changer manière de vivre. Tika komi mona selon nenge batwaza kotalela yo, mi mona selon oyo yo lingi kozala. Mais yo zo sala eloko teka ko critiquer bato ba progresser. Oh bato ana ba mona bango eza suspect. Et bon yo kozanga non de la suspecte. Yo be kozanga non la suspecte. Oh ba simba yo po ndiro simba ya ndo zanga. Non, il faut pas kotala bato
na sens ya ba stéréotype, na sens ya ba mabe. Mais linga bonheur ya bato mususu ne to lobi donc ba riche to pe bato à succès. Baza, la rapidité d'implémentation, il y a qu'on s'adapter dans la situation, capacité à passer à l'action rapidement, et puis, bah, valoriser à temps à bango. Non, il y a ceux qui ont bon. Qui t'a dit ça? C'est faux et archi faux. Et puis, ce sont des paroles. 80% de la chrétienne à RDC. Ce sont des paroles, il y a côté les méla. Il y a côté sambela, il y a côté pas méla. Congo, nangai toko bonga. Et bongela mutute. Et bongela ndeyo. Prendre conscience ya vie na yo yeba eloko nini olingi yeba eloko nini olingi ko sala pour progresser. Si tu fais un match à foot et que biso gagner nécessairement bino pour perdre, mais ce n'est pas ça dans la vie. Dans la vie on peut gagner ensemble. Dans la vie et ça terme au bazolo ba gagnant gagnant par collaboration par coopération au ba benga rasiko. Mais maintenant, quand tu vas en business, tant ok, au collaborer, il faut là qui ça interlocuteur na yo o ya ko gagner, o la qui o yo ko gagner. Zala na mentalité ya gagnant pour ne rien perdre. C'était Jimmy Mukendi le coach, votre frère, juste pour vous booster et vous motiver. À très vite. tosali constant mingi na ba famille ba négligaka bana oyo bakufela ba parents. Reportage ya Miti Mafuta. Constant oyo tosala, la plupart ya bana oyo bakufela ba parents basungamaka na pasi. Okomona soki akeye pa oncle to tante kosenga mbongo, okoyoka olongwa kuna bino nde boboma ba parents na bino. Comportement oyo esepelisaka population te oyo kuto kutanaki na bango boyoka ndenge balobi. Ekomaka pasi pona boy. Soki atiki famille pauvre bokozwa mbongo akosunga bango wapi fo ezala pasi. Soki atikaki famille ya riche wana nde bakoki kozwa mwa babie moke bapesi bango. Mais soki atiki bino nyonso na vie ya lelo bino moko boyebi nani aza na mbongo mpo asunga moninga. Meme para akufi te, meme oza viva nani aosunga mwana moninga aza te. Yo moko kaka nde osunga bana na yo. Mais ekoma na liwa nani osunga bango bana eloko te. Eza te po baboyi te bazande na eloko te. Vie komi pasi bedi tokomi na suka moto osunga moninga azalaka te. Toza penza na suka na vie ya lelo. Osuka mwana ndeko ndeni moyosunga eza te. Wana bozu eza te. Soki bozu ezali so osunga bana wana kwa avenir ya bana so lelo bakoli na ndenge osungi bango bakobosa na yo te bakokabela yo. Mais eloko ezosala biso na vie ya lelo mpo apase eleki oyoki pase eleki sikoyo bafamille moye basunga te ye kuna aza na mokumba oyo mpe aza na mokumba moye mokumba na mosusu ekoma ya kosunga ekomi mwa pasi. Pasi nde eleki na mboka. Soki mboka yaki na bozwi na boboto ya kotia mboka na bien ke bana bazolia bien le yaki kala ntango ya mobutu bato baza kolia lelo oyo oza kolia okoka kopesa bana ndeko na te mpo bozwi eza moke yango wana. Me bakonzi bayoka basunga biso na peuple azomona pasi yango toboyi kosimba bana bandeko mpo apasi eleki. Yo kuna mokumba ndeko pa yo mokumba mweso dosu mokumba ndeko kobonga te. Famille koma pasi te bozwi nde eza te papa. Mbongo nde eza te. Mbongo eza pasi vie eza difficile. Yo katinga nde na abona na mbongo mwana ndeko na nga ta kuta akufi tata za vivant. Na osunga mwana ndeko na nga pa za mwana nga. Ela nde mboka nde eza difficile ndeti biso boye na via lelo. Tofuta bandaka bato cher. Totangisa bana cher. Bana bazolia mingi bozwi eza penda te. Tovivre ka na sango olu. Sikoyo yanga mwana na okoka te na bakisa ya ndeko ndenge nini. Eloko makasi nde leta na biso leta congolais gouvernement na biso oyo babongisa bazwa na batsa social no babongisa soki tozosomba lipa to na 100 francs tolia na journée tato 5000 oyoka mabe mpo na osunga ndeko na yo te
Yo moi que ba Congolais to mi dans ma be ma grâce pour vie comme kaka. Vie pendant comme passe yango moi motema mabe zo mata au jour. Yo kuna oli ata kuna oyina yo. Kwa nini passe leki. Echike banekitaka ete. Tango yo zo echike ba ke nzambe pe zo pambola o. Tango yo osunga echike. Ye ba kan nzambe otika ota pambola o. Bolemba ba felete. Boboka bango pete parce bandoki pete. Bolinga bana motema moko ya ko lia ezalo pesi. Ya muke ezalo sungi. Nzamba ba fele nzamba ve. To yo sunga ve nzamba otika ota pambola yo. Pona nga boboka bango te botika bango te. Mwana ndeko na zo ele ko la mwana mo popo boti. Zoele kola mwana yo mo propre bote libumu na yo bosunga bango kokufela ba parents ezali lisumu te mama to papa soki mwana ya ndeko na yo oyo akufa ye kosenga yo mbongo luka ata ya muki opesa ye po bolamu epolaka te oyo ozosala lelo nde yango wana okofuta lobi bino mpe ba oyo bosalaka bongo botika po mutu moko te atikalaka libela na mokili oyo ozosala bana ya baninga lelo lobi mpe bakosala yango bana na yo Kinshasa eleki pa Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. To continuer journal na biso na communiqué nécrologique oyo. Famille Siata elongo na Nathan Siata oyo azali superviseur ya magazine Kinshasa na biso na mukuse KNB. Bazali na sango ya mawa ya koyebisa bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya ndeko na bango Héritier Siata Lema Benjal oyo akufaki mokolo ya vendredi 7 août 2020 suite ya maladie moko ya tango mokie. Na yango programme ya matanga ezali boye. Samedi 15 août sorti ya corps na morgue ya Ngiringir na 10h juste. Recueillement ekosalema pendant 1h kaka sur place na morgue ya Ngiringir. Après des corps ekokende kokundama na cimetière ya Mbeseki na 11h30. Communiqué oye komela bayebanso bayebaki Héritier Siata. Magazine KNB elongo na coordonnateur na bango Jimmy Mukendi a présenté ba condoléances na ye na famille Mobimba pe na Nathan Siata. Pourquoi ezalaka soki mwasi na mobali bakabwani fo moko atambusa kombo ya muninga na ndenge ya mabe reportage ya Mitima Futa na Dorsena Nzeba. Na ba relation mosusu na Kinshasa okomona mwasi to mobali soki bakabwani na partenaire na ye akobanda kotambusa kombo ya partenaire na ye na ndenge ya mabe okomona fille wana faux petite to garçon wana akabaka te population oyo tokutanaki na bango boyoka ndenge balobi soka bwana partenaire na jamais kotambusa kombo na ndenge ya mabe eza normal te mais soka bwana mutu otambusa kombo na ndenge ya mabe ndi quoi c'est ça normal. Mutu nyonso kabwana il faut tamsaka kombo na ndinga mabe. Faut garder personnalité muninga parce que l'état bozala na ye otamsa kombo na ndinga mabe te. L'état ke bokabwani ndo komo tamsango eza normal te. Bon conseil na opesa bango ba garder personnalité muninga parce que avant olongola poussière ali so muninga faut longola ali so na ou. Faut ba garder un peu personnalité ya baninga. Et là ba sala vraiment ils arabien. Bon na kibomoto oya biso batu eza malamu te moto bozalaki na ye a bonne réputation et puis oye kozwa ngolu bokabwani na ye donc eza pena malamu te parce que moto bozalaki ne na ndenge ya bien ntango mpe bokabwani il faut mpe bogarde relation wana na ndenge ya malamu donc mpo na ngai eza vraiment kitoko te wana nde babengi yango qui est ingratitude. Ils appellent malam te bon conseil nga na kopesa pona bandeko wana oyo basalaka kompo bazoko afficher comportement wana donc pona nga conseil na kopesa bango batika ils appellent malam te za kitoko te.
Na vie ezalaka boye. Soki okabwani na mutu eke yo moko miyebi ke osali erreur, okozala pena okozala na courage jamais ya koyebisa batu mabe osala mutu bokabwani ne wana. Donc oyo pena asalaki mabe te akozala na courage kaka ya so batu batuni ete akoloba kaka vena non asalaki nga mabe tala asalaki boye okoloba me mabe ezali pena soki mutu asalaki erreur te eke ozo propager sangu ya mabe pona ye donc wana nde mabe mais soki asali mabe eke ozo yebisa batu mabe asala yo donc wana eza nango problème te. Pour asala mabe koto bomba mabe donc bangi ya mabe ezalaka te donc il faut kaka kolobango. Eza parcours moko oyo batu mbala bayokani avant tout bobande mutu akenda koluka mwasi bavandi babongami bayokani ndenge na bopo batambola mais soki keno bamwani marche na bango mibalo ezo permettre te moko na bango oyo azana courage ya kovansi mususu alaki non oui voilà ndenge toyokanaki mais ndenge tokomi otambola ezo permettre te to continuer na relation na biso c'est parlant nde bawoka te relation ata mpona sens wana te eza na sens mosusu oyo mobali bakokabwana mwasi to mwasi bakabana mobali atake na ndenge ya mabe soki keno bosi bokabwana mwasi wana ou bien mwasi wana asakabwana mobali wana jamais keno akotambuza sango ya mabe mpona mutu oyo autokabwana ye donc eza prena bien te conseil nazopesa bandeko na biso ya bato ya mibali ezaki soki bosalaki relation entre bino mibale omoni ke non relation na bino ezo permettre te boaboutir na conclusion moko ya malamu. Il ne faut pas forcer soit kosalamaka moko boye mais il faut koarrêter na ndenge moko boye akalme soki moko na bango moko ake mopanzi na ye mosusu ake mopanzi na ye jamais akende kotambusa kombo ya moninga na ndenge ya mabe. Comportement wana eza malamu te mwasi to mobali eza nango na ntina te ya kotambusa kombo ya partenaire na yo oyo kabwani na ye na ndenge ya mabe mpo soki oyebaki ke aza na ezaleli ya mabe olingaki ondima te kovanda na ye kaka ndenge ondimaki kovanda na ye yeba mpe kogarde silence na yo soki bokabwani. Kinshasa eleki partout. Commentaire ya Izipa Martin Ekanda kufaki mikolo eleki pe matanga na ye bimaki mokolo ya lobi jeudi 13 août 2020. Reportage ya Hervé Zaka. Promoteur ya Institut supérieur d'informatique, programmation pe analyse na mukuse Izipa Martin Ekanda oyo akufaki mikolo eleki zoto na ye ebimaki lobi mokolo ya jeudi 13 août 2020 na morgue ya hôpital du cinquantenaire ezalaki pe exposé kaka wana tomonaki batu ya ndenge na ndenge bayaki pona ko rendre dernier hommage na PDG Martin Ekanda oyo azali tête bien faite ya mboka na biso République démocratique du Congo asala makambo ya ndenge na mboka na biso pona kotombola éducation ya bana mboka surtout na secteur universitaire tomonaki bakonzi ya ndenge na ndenge lokola Thomas Luwaka, Jeannette Kabila, Général Kanyama, artiste musicien Weranson pe azalaki na pointe pe batu ya ndenge na ndenge ba déposaki ba gerbe de fleurs na bango pona kotalisa na mokili mobimba ke République démocratique du Congo ebungisi mutu ya motuya moto ya mayele oyo abandaki kotombola lokumu ya mboka surtout na secteur ya enseignement supérieur. Souvenir à malamu ya Martin Kanda comme ingénieur biso ba personne en situation de handicap bana na biso bazui facilité à accéder à l'université avant gratuité et puis apprendre biso comment devenir comme lui. Nous allons la minimiser mais biso moko tozui responsabilité to komi batu tozui comme modèle ya personne en situation de handicap na RDC et atikeli biso eloko mutu yawe aider RDC Izipa non ba université wana eza isusu ya yete mais c'est pour la République puisque nulle part bokoleka bokomona informaticien te fruit ya Martin Ekanda oyo président na biso que son âme repose en paix. Souvenir na ngai ezali ya Martin Ekanda biso bana ba handicapé pe tozu facilité ya kotango fele tozu mo mayele ya ordinateur na kati ya Izipa yango tozi Nzambe abate ya molimo na ye apema na kimia na maboka Nzambe.
après wana corps na ye ekendaki na cimetière ya nécropole pour na enterrement tika ete molimo na ye epema na kimia. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozalaki tame belé ya kolanda magazine KNB kasi comme na suka soki bosepeki édition mokolo lelo. Bopesa merci na équipe rédactionnelle de KNB Hervé Zaka double poumon azalaki bongo na sima caméra na ton siata na réalisation pe coordination ya Jimou Kenzi kaka ndenge to misa ko Sarabino botika ka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.